plus de 2500 on peut exagérer tellement m'inquiéter et dans la groupe belé na dirigeant pour la rater tout le temps sur là il y a au moins dans un membre belé na mutu pe na oye belé par rapport OK sur la musique donc une opinion na ya na ba idée na ye toujours rappel auto ba été artiste nini déjà yo ya nini ya Congo solo à part Binafile te national artiste belé national ba Seleo national na ba Ibrator ezaka national ba leader rebelle autant ba komona bango mais ba musicien tout au bazana ba kati ba orchestre za na Congo national na ba musicien ba na kati ba orchestre za na Congo mais nazana ba leader kaka o na ozanga baza muki plus de 4 5 on a tika fona national na bango ndeti nani na autant ba komona bango te fali na autant ba komona bango te autant ba komona bango te po solo nonga izolo no les te wana na autant ba komona bango te ngamona ebiki bato na ozela fona national na bango na kuta na bango quoi bazanga obi 4 4 mais tout est na national na bango selon 4 na wana OK kana 4 wana so bo sa classe maintenant na koza moi les premiers na bango les premiers par rapport à quoi ya makambo ya réalisation oyo monaka na musique ya sala bango likambo neti nini succès likambo ba succès likambo ba réalisation ba mérite ba concert moto azali boso za fali bon c'est clair tout le monde et bien pourquoi numéro 1 zo sanga yo ozo landa simani ope azo ya après mais monde est temps pour la dette d'accord de tout monde ba jubena wera ba tambolaka yo pe tambola fali na faire deuxième faire troisième opéro et appel sous après bango a ko mériter les héritiers na Fabregas bon balé tout mon placement oui mais héritier na Fabregas faut pas ba diverseur